Bonsoir, bonjour la famille, partout bozwami, ba oyangande kwa cuisine Yannick TV aye. Cuisine Yannick TV ayaka pamba te, cuisine Yannick TV ayaka soki ayoki likambu. Ba vrai na nga va komande émission na biso topesaka merci na Seigneur. Et j'espère que vous allez bien, moi aussi, je vais bien par la grâce de Dieu. Balobi ngolu nde makambu, tozo sala toujours musala na biso ndenge to misala ko sala. Cuisine Yannick alalaka te, cuisine Yannick azo veiller tout le temps dans le barabos à la branche, à la ligne, pour vous recevoir encore des émissions à Kitoko, au cuisine Yannick Azosala. Émission na biso tozo lobela na live na biso amukola lelo eza uniquement ya papa Sai Sai. Boyebi papa Sai Sai très bien. Boyebi Masirika, comédien na biso bande ko sa na biso théâtre oya tika biso oya kinda azongisa molimo epa notre père kwa boyebi j'espère. Bomoni wana lisusu mama Vero aza mwasi ya papa Sai Sai oya bala oyo vraiment yokake motema papa Sai Sai. Bomoni pe mwana papa Sai Sai na ba miniature wana bozo mona balobi eza koinda papa Sai Sai aza vraiment nakanda parce que trop c'est trop bokota bo commenter bo partager vidéo par-ci par-là bo tchaba cœur et que ça la tellement bien boyebi cuisine Yannick TV alingaka na ba cœur ba j'aime bo s'abonner bo commenter en tout cas bo sala ngoka ndenge to mesana ko sala ba boni na ngai na moni to komi 7 10 tozo banda siko émission na biso bande ko na ngai ezo sala kitoko te papa Sai Sai na minute on azolo bana bino ba abonné na nga ba vrai na nga papa Sai Sai aza vraiment ya ko fâché. Bozoto na papa Sai Sai ya fâché ni parce que papa Sai Sai lobi oazo yoka trop c'est trop faut aloba parce que ndenga fandi calme bongo azo mona ke eloko te bato bazo mona lokola zoba maza zoba te aza mobala mayele aza papa o aza responsable ya famille ne ya couple ne ya bandeko ne ya bana na ye mais osala pasi ke komona mwana ya mwasi ba mama bazo komela na ba TikTok na ba Instagram na ba Facebook mwana wana aza il paraît que mwana papa Sai Sai azalaka mwana masirika ya pauvre masirika bozo kende ko komati na ba Facebook ya mwana wana ba mama na nga ba papa na ngai ebike mukile baby makasi mukile banga su makambute pe mwana na za mwana bino taza famille na bino te me bozo kende ko kota na vie privée batu bozo kende ko kota na couple batu po bo kende ko détruire quelle sémence poso moyindo ebange loko te ba mama poso moyindo ebange loko te luka mabe sur mabe quelle sémence mwana wana ayedi ata masirika te amona ata masirika te ayoka ata te mais lelo bokomi kaka mwana wana abiema mwana wana mubimba masirika eloko ni ezolakisa bino ke abiema mwana na mubimba masirika mwana wana azotanga en Europe mwana wana azovivre vie Europe azotala bato nde bazolata monde ezo évoluer mwana azolata selon âge na ye mwana azolata selon goût na ye papa ne aza na mwa 1 euro papa na azosia mwana ne azala l'aise mabe eza wapi ba vrai ba boni na nga mabe eza wapi komona kaka mwana no mwana ana kokana masirika eloko nini vraiment ezolakisa ke mwana papa Sai Sai akokana masirika botala même miniature wana na saleli bino botala miniature ngana tie miniature wana est-ce que mwana ana kokana masirika mwana wana za mwana mama Vero na époque wana papa Sai Sai azalaki ata na eloko toyoka rien okaka ke to vivre na biso na espoir mama Vero azwa zema papa Sai Sai bazwa mama Vero bakenda kotika epa papa Sai Sai na époque wana kutu papa Sai Sai azalaki na eloko te na rien mama Vero anzima mobali na eke Sai Sai lobi zemo bomo na famille na nga eza ya fiston nani o Sai Sai Vero abi oui aza mobali na nga kokende kotika mama Vero papa fiston Sai Sai yango wana mwana wana botami na famille ya fiston Sai Sai zemi ndenge banda ti mwana botami
abotami kuna. Mwana wana memeli papa na bénédiction. Mwana wana papa na komi koluka vi na muke na ba théâtre na ba njonjing nde lelo tokomo mona papa sai. Mwana na bango aliboso. O babengaka primis mwana na bango aliboso. Bandeko nanga to changer non mentalité na biso, to changer ba comportement na biso. Poso moyindo lolenge kaka poso na biso eza noir, lolenge mitema na biso eza noir, eza mabe. Bozo kende kokomela bana mwana batu tina Instagram pona nini? Mwana na era kovanda. Maman, expliquez-moi. Sai, papa sai, explique-moi. Masirika c'est qui? Maman verra koloba nini? Papa sai akoloba nini? Akoloba nini? Ako expliquer mwana ana nini? Parce que biso moko ba maman mikolo tozo komela mwana ana par-ci par-là. Mwana ana okendo poser ba parents na question koloba nini? Cuisine yanika lobaka avec précision na be preuve. Ezo sala kitoko te papa sai aza vraiment fâché. Aza vraiment très fâché parce que alobi trop c'est trop aza kosilika. Tina be miso bokendo tuna yo mwana wana seke bobota na masirika. Papa sai même abimaka na masirika aza mobali ndenge mobali ni onto abimaka. Mais babota na masirika te. Mwana wana papa sai ye moko azolo babi mwana batu ya mama Vero. Wana mwana mama Vero e mama Vero babota mwana ana na kibo jeunesse na bango. Monte mwana na koma lokwa copine ya mama Vero. Bazalo kwa ba camarade. Mais bino kaka poso moyindo songi par-ci par-là monter descend. Bon maman to changer boete, to créer problème na couple à bato eza mabe. To longola na neloko anomoni papa sai aloba te mais c'est pas sai alobi na be émission siliki parce que amoni ke mabe même tia répondre à sepelité. Ce qui bon mona ke bolibo sala ba matière na bino bo créer loro mususu bo créer ba division na ba couple à bato te. Bo créer ba séparation te za bien te parce que famille à bato eza sacré, famille na bango eza na amour mais bo kota la kaka encore ya za star, encore ya za mta théâtre na biso bolibo la ka division na couple bato mama Vero. Mama Vero lobi bo kosi bo kolonga te. Mama Vero lobi bo mata bo kita ye kaka sai na ye. Bo loba bo kita mwana naza mwana na mema 9 mwana libumu. Mama o ayebi douleur a muzemi akosala babiloko anate. Akobebi sa réputation mwana muninga te. Eloko lingi basala pa na te ko sala pa muninga na te. Ko sala pa muninga te za bien te ba mama na to changer comportement, to changer mentalité za kitoko te. Mwana wana za lokola mwana na yo boti. Okolinga lelo batia mwana na musapi na lisu. Mama ni na tombola liboko nebe papa moko loba ke ngana za prêtre batia mwana nga liboko na lisu. Soki papa na ko giflo men batate. Eloko liba sala ote ko sala muninga te. Botika couple sai calme. Botika couple bato mama Vero calme. Cuisine yanika pesa ka ba conseil. Mama Vero ko yoka batu te. Papa sai ko yoka batu te. Bo yoka kaka nzambe. Bo bomba couple na bino na makila Yesu. Bo bomba mba na bino na makila Yesu. Mwana bino obozo ya mwasi wana aza lokola manga. Bomoni manga soki eteli mutu nyoto azaka na besoin zwa libanga bamba. Boku mama Vero kuvi ye na makila Yesu. Mama Vero tia mabolongolo na se. Intercede po na mobali na yo. Intercede po na mwana na yo na famille na yo mubimba. Senga kimia makila Yesu kuvi bino ko yoka te. Papa sai ko répondre les sous-soutés par-ci par-là. Bolongwa na mupepo yo bokota mudindo ba prière parce que trop c'est trop. Makomi soufo ko zongo na deux sens to ko zongo na sens mon côté parce que na famille masirika eba ko yoka eza lokola choc moko susu elamu ke ça la bango susu passe na ba blessure e ba bossa na bango mais tout le tezo c'est quoi que ça kitoko te bande ko nga to luka non kimia bande ko nga to luka non kimia so muno za ne loko lobate ko sala ka elo monte po sala elo mo ba yeba ba sentir yo non faut luka kimia to luka kimia cuisine yanika pesa kaka conseil cuisine yanika memakane kaka pe cuisine yanika memakane kaka solution babone na ngai ba audio eza
ba image eza bokolanda cuisine yani kazosala toujours musala na ndenga mesana kosala apesaka toujours conseil alingaka mutu nyonso akaboli mutu te aponi mutu te aza pe na frontière te cuisine yani aza wana pona bino nyonso na lela bino a trop à la prochaine na tikeli bino temps bolanda nan audio ou vidéo ou bo commenter bo aimer bo partager bisous bisous bye en Algérie maintenant maman na maman Vérongiaba moi na Véro pesa ya liboso pena donc moi na ba yaka ko la Véro pas na biso ke ba sente na commenter bien ça mon Véro te en tout cas donc peut-être yo mo sali bien mais c'est ko côté bango balingi biso ba moni biso ba vilain te ndenga na bamona nga na caméra be bamona nga vilain maman ne bamona vilaine bamoni ko mona kitoko non Véro comme c'est kitoko ah kasi te kasi moni te faut ba bomba ba boté na biso po ba lukela